Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Allemagne akutanaki na bandeko ya Verdose oyo balingi ko investir na domaine ya éducation na kati ya mboka na biso elongo na ministre ya EPST Tony Mwaba basololaki kitoko ba découvrir ba arme na résidence ya John Numbi oyo azali en fuite suite ya procès chebe ya po azali cité parmi ba suspect na kati ya dossier yango. Toute population congolaise ba réagisaki par rapport à la découverte oyo bokolanda yango na édition ya mokolo ya lelo na Ituri. Plus de 11 enfants bazali bongo prise en otage na ba rebelle ya ADF et sengeli boye bake côté ya ba léopard ya République démocratique du Congo na ngambo na biso ya sport et sengeli boye bake bako beta moko ya jeudi oyo na Lubumbashi contre équipe nationale ya Tanzanie pour na cadre ya ba éliminatoire ya Qatar 2022 oyo ezali Coupe du monde FIFA 2022. Wana nyonso ezali quelques sujets oyo to développer na édition ya mokolo ya lelo ka NB News première chaîne d'information en continu na lingala oyo wapi na zena plaisir ya représenter bino édition ya mardi 31 août 2021 pe na souhaiter bino bona malamu. Na lobaka on a bandele édition oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asolaki na bandeko ya société Veridos oyo balingi koya ko investir na domaine ya éducation awa na mboka na biso bolanda reportage oyo ya Naomi Pila. Hommage ya sommet compact 8 Africa oyo azwaki par na Berlin kuna na mboka Allemagne. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné na ministre ya EPST Tony Mwaba bakutanaki pe basololaki na groupe d'investisseurs allemand Veridos oyo bazali kolinga ko investir na domaine ya éducation mingi penza na oyo etali identification ya ba élèves pe na nzela ya haute technologie na bango kosunga ke éducation ya mboka na biso ekende liboso. Nsima ya déjeuner ensemble elongo na ba investisseurs oyo chef de l'État congolais azwaki tango mingi ya kosola na bango pe ministre ya EPST apesaki maloba mpona kotalisa ke projet oyo endimamaki nanu te na gouvernement kasi lolenge baye na chef de l'État ye moko pe basololi amoni ke ekosunga makasi mpona mboka na biso. Donc ba investisseur oyo bakozala le bienvenu na kati ya République démocratique du Congo esengeli koyeba pe konote ke projet yango ekozala lisusu mingi utile na mboka na biso mpona ba identification ya ba enseignant nyonso ya République démocratique du Congo mpona kosilisa pe problème ya fraude na ba pays ya ba enseignant oyo ba liste ebele ezalaka trafiqué uta tango molai. Ministre Tony Mwaba atalisaki ke yango ekosunga makasi haute technologie na bango ekosunga système éducatif ya mboka na biso et évoluer na o etali technologie pour que mwana nyonso azala identifier pe molakisi nyonso azala identifier surtout na o etali bongo gratuité de l'enseignement bana bazala identifier pe ba enseignant bayebana pour que mutu moko na moko azwa mbongo na ye lolenge esengeli nyonso esalemaki sous coordination ya président de la République démocratique du Congo oyo azoluka tango nyonso ke ba investisseur baya na mboka na biso pour que économie nationale etombwama pe ekende liboso. Affaire oyo esali kitoko makasi suite kaka nde pesa bien Kinshasa et l'équipe partout. Ba découvrir ba arme lourde pe ba arme ya ndenge na ndenge na résidence ya général John Numbi et pesi pasi pe mawa bolanda reportage oyo proposé na Naomi Pila. Na vidéo moko posté na ba réseaux sociaux mokolo ya mardi 31 août ya lelo na ba militaire bazali kotalisa noir sur blanc ba armement lourd o ezalaki découvert na résidence o bandaki ko occuper général John Numbi na ville province ya Kinshasa. Ba arme ya ndenge na ndenge e bimi na kati ya lupango o kondimate lokola guerre ezalaka awa na tongo yango DGP ya la police militaire pe deux autres ya ba éléments ya auditorat militaire bakitaki sur terrain na résidence topi na domicile oyo bandaki ko occuper John Numbi moko ya ba au cadre ya armée ya RDC. John Numbi azalaki général 4 étoiles oyo bandaki ko vona na ndako ya avenue Orange pe azalaki installé na villa oyo bozali komona na ville province ya Kinshasa uta
1997 n'arrivée à prise de pouvoir y Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo AFDL donc a sali plus de 20 ans Wuta et Bandeli ya pouvoir ya Laurent Désiré Kabila Tito komi na Joseph Kabila Kabange ye azalaki toujours na kati ya résidence oyo kino alongwa na Kinshasa pour na s'installer na ferme na Lubumbashi yambo ya kokite pour na étranger wapi azalaki cité na affaire ya assassinat ya des activistes ya droits de l'homme Floribert Chebe ya pe Fidel Bazana ya association de voix de sans voix John Numbi azala utata ngwana déclaré déserteur ya armée pe recherché na justice militaire kino lelo yo motote ya bisikani na kenda kasi tango la police ekitaki na résidence na lelo tala biloko bakutaki na fait oyo ezali koposé na justice congolaise collective ya bavoka na ye nde bayaka tango nyonso kolobako azali poursuivable te parce que azali moko ya bato oyo basengeli ba bénéficier na rang ya héros national lokola Patrice Emery Lumumba pe Laurent Désiré Kabila. Kasi tout bon sénateur que na ngambo ya ONG de droits de l'homme basé na République démocratique du Congo la voix de sans voix bango bazali toujours kolobake John Numbi azali moko ya ba commanditaire ya liwa ya Floribert Chebe ya na Fidel Bazana bango batalisaki que suite ya ba témoignage o epesamaki ya azali moko ya ba commanditaire ya assassinat yango basengaki que procès yango efongama po ba élément ebele ya disparition ya bato ezali réuni na justice pour que mosala esalema pe justice ezala rendu na bae o babungisa ya bango bandeko suite ya assassinat o kasi kino lelo o général John Numbi azali na exil pe esika azali eyebani te justice congolaise ezali kokoba koluka pour que aya ko faire face na ba accusation o bazali ko accuser ye selon ba témoin enfin que justice esalema pe milimo ya bae bakenda et Manakinia. Donc, dossier éthiquement à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Population congolaise a réagi par rapport à la découverte où la police topé ba service à sécurité ba sali na résidence ya John Numbi pour na koloba ete ba sepeli na yangote alors que général o azali en fonction te comment après que se retrouver na minduki et belé boy na kati ya ndako na ye bazali awa na micro ya merveille mobende Pepegi Ilunga. Déjà vraiment normalité. Déjà normalité avec beaucoup de regrets, vraiment on a regretté ma casse. Et puis là d'abord je tiens à saluer le service au Basali Moussala pour la découvrir biloko wana. Parce que la sakeza ba tout moko boye, bazana barrière, bazana tension moko ya mabe kati na bango. Tant moi bi que non, aux na fonction Moussala sili. Biloko no so ça on a l'état so ni naka ozongi si et puis ba arme lourd yo bombi yango. Pona makanisi nini? Vraiment c'est pas le cas Moussala service au Basali Moussala na encourager ba continuer Moussala. To boy makambo ya ngai inde. Ça m'a dit que le régime est changé même tira Mobutu. Et si les sili bakei yo bomba binduki pona osala nini. Pour que bazaba to bazaba betation mabe parce que Chadar aloba que non. Oya ko simba Albert mo ba osala nini va paralyser mboka. Papa, oza mboka na binote za na poche na binote. Eza mboka ya tous les Congolais. Ceux qui m'appellent Zali Tolobi Mabe, ceux qui m'appellent Zali Toloba Malam. C'est vrai que vous avez des mitambo na bino par-ci par-là en cas de bobo sala boy. Vous avez confondu. Vous avez le quoi azate Toloba que non, Nicolo et go kitana mabele te mabele pe ko matate. Donc on a souhaité que bandeko ba sa musana bango ba continuer sa musana malamu. Oza mboka na somto bank sa muto azate. John Numbi, tu es bien que c'est un Katangé. Ce que ça Katangé c'est un Congolais. Katangé azali Burundais, Katangé azali Rwandais, aza Ougandais, Katangé c'est un Congolais disant. Ce que azana John Numbi azana makila ya ba Katangé bandeko na biso bana na Katanga, c'est-à-dire bandeko na biso bavandi wana baza ba Congolais. Ba Congolais disant. Mais John Numbi a se comporter bon état que Congolais. Minduki wana pour bundisa banani. To bundisa bato bazo bunda bandeko na biso na beni. Po bango ngala mutu abandundu na loba Swahili te. John Numbi a préparé ki manduki wana po ame mango na beni akena bundisa bato baza kuna ba bandeko no balobaka na dialecte moko. Ce que zabongo babengisa e
na justice alobaka ete na se préparaki manduki oyo mpona kende kobundisa bato oyo baoboma bandeko na ngai ye moko soki akimi c'est-à-dire que non eza na kabale oyo bangai basala na kati ya mboka oyo kabale wana ekosimba te mpo peuple congolais aza uni eloko wana nasepeli yango tellement trop parce que tout d'abord moi sina azali kose plaindre tellement mingi mais tomoni ke toza déjà tokomi déjà na état de droit baarme comme barécupéra yango eza malamu parce que tala kutu bitumba eza na este bazoluka babiloko wana eno obunda kuna mpona tozala bien mais ntango lere mo barécupéré babiloko wana ntuka mama tosepeli ya mingi mais bacontinue toujours osala barecherche wana parce que babiloko wana eza mpe na bandako mosusu mpe mosusu eyali mais comme toi en état de droit en tout cas esali c'est bon la force reste à la loi toi na mibe kwa na Congo ti ntango ke banquette eza osalama ti bakomi mpe kuna bake kose retrouve yango eza c'est bon mais bacontinue kosala bamakambo wana bandako mosusu mpe babiloko wana ezali bacontinue barecherche na bango en tout cas esali lokomwa malo bakimaka te même ake wapi suka nango ti ntango enquête eyali moto akokima même ata pendant 20 ans mais suka nango ozwama kaka mais le mosusu akima te le mosusu aza na yawa mais bacontinue barecherche toujours bakomona ye mpona bapoursuivre bayeba dossier wana eza ndenge ni tout ça bon toyebi ke lere mo un général aza na limite na sécurité na ye oyo bakoki kopesa ye mais ntango baarme lourde déjà ekomi na kati ya ndako ekomi c'est très dangereux baarme lourde yali baarme mo babunda nango na bitumba boyo obomba baarme lourde na ndako mpona koboma nani mais initiative wana quand même tosepeli nango ndenge barécupérer babiloko na ndako tomituna nani mpo na nini baarme wana mpo baarme lourde evandaka na ndako ya motu te arme lourde ezovanda na quartier général ya mboka bisika baarme nyonso ezali ba un individu qui qu'il soit nini akozala na baarme lourde na ndako na ye eza vraiment inacceptable eza makambo moko ya soni ata soki bamboka mosusu mama bayoki makambo wana ete na ndako ya général moko baarme lourde ezalaki baye koretrouve yango eza mabe parce que ekozalaka ye te bagénéral baza ebele bao basalaki elongo na ye donc soki na ndako na ye moko baarme ezali donc ça laisse voir que ata na bandako mosusu ya bagénéraux mosusu oyo basalaki elongo na ye na régime moko na ye de dire bakozala mpe na baarme wana yango tozodéplore yango tozoloba makambo boye tokozalaka kosupporta ngo jusqu'à quand donc réaction na ngai eza ke makambo wana eza mabe makasi. Na Ituri, plus de 11 enfants na kati na bango bana basi 5 bazalaki enlevé na ba rebelle ya ADF. Selon population bazu bango pona ke ko former bango bakoma ba milice pe ba evre na kati ya ba groupe armé bolanda reportage oyo. Ba homme armé assimilé na ba rebelle ya ADF ba installé ba nouvelle position na bango na 3 villages oyo ezali abandonné na ba civil na groupement Badibongo Sia na territoire ya Irumu na province ya Ituri. Alerte Oyo et Salemi na convention pour le respect des droits humains CRDH antenne ya Irumu via coordonnateur na yango na interview moko oyo akordaki na presse locale mokolo le mardi 31 août 2021. Ezali na présence ya ba ADF na chefferie ya Wale Sevunkutu. Baye ko installer ba position na bango na 3 villages na koyeba Masangalo, Mapipa pe Belu. Awa baye ko se réorganiser qu'on se concentrer pour déstabiliser les sous-ba localité et le territoire où Tanga. Ça fait déjà quelques semaines que Ezalina a calmé moko na quelques groupements. Tozali ko senga na ba autorité militaire ba kende en offensive contre ba rebelle oyo. Avant temps pour contourner manœuvre oyo bazali ko bongisa ndenge a indiqué Christophe Mundianderu coordonnateur ya ONG yango. Défenseur ya ba droits humains oyo atikali convaincu que seule façon ya ko traquer assaillant oyo ezali le plus tôt possible pour na ko épargner population na mabe mingi na bongo azali ko senga na population a dénoncer bakaya ba mouvement suspect nyonso na territoire pe a continuer ko collaborer na ba service ya sécurité oyo bazali ko diriger état de siège pe oyo ba se fixer objectif ya ko zongisa kimia
na parti oyo ya République démocratique du Congo. Lisusu côté mosusu bana 11 na kati na bango ba fille bazali 5 âgés ya 9 ans ti na 17 ans bazali ki bongo enlevé na ba présumé rebelle ya ADF Force démocratique alliée dimanche na Pokwa na moko ya ba village ya Ituri na nord-est ya République démocratique du Congo. Ndenge to prendre mokolo lelo mardi 31 août 2021 na source locale moko. Ba rebelle oyo basalaki incursion na groupement Bundingili na territoire ya commune ya Zunguluka na sud ya Bunia chef-lieu ya province. Esika pe bazaki ba otage bango nyonso bazali ba civil oyo bazalaki wana ezalaki bongo mibali basi pe bana ndenga indikaki na presse locale Malangai Dieudonné président intérimaire pe secrétaire ya société civile oyo ya chefferie ya Walese Vokutu. Selon ye, ezalaki bongo na village au moins 10 familles oyo ba déplacé oyo kutu ba batamaki na bazamba po na misala na bango ya bilanga. Tangu ba komaki na brousse à plus au moins 3 km ba rebelle oyo ba iko libérer mibali basi pe quelques bana ya mikie mais ba kangaki quand même oyo bazalaki moya ko pusana bazalaki 11 pe bazalaki na ba âge oyo ezali ko varier de 9 à 17 ans na kati na bango basi bazalaki 5. Na minute oyo toyebi te sort na bango soki ezali ndenge nini ndenge responsable ya ONG oyo azali kotalisa. Cette fois-ci ba rebelle ya ADF oyo bazali accusé ya kosala ba meurtre ya ba civil ebele awa na Ituri pe na kati ya province voisine ya Nord Kivu. Mais selon ba analyse pe ba témoignage ya ba civil oyo bazali ki libéré ba enlever bana oyo pona kokende ko former bango pe ba komisa bango ba combattant ndenge a estimer Malangai ndeko oyo ya société civile. Ba ADF oyo bazali à l'origine ba rebelle musulman ougandais oyo bazali sikoyo présenté na organisation djihadiste État islamique comme branche moko ya Afrique centrale pe ezali considéré la branche moko le plus meurtrier ya ba groupe armé nyonso oyo ezali kosala insécurité na partie est ya République démocratique du Congo. Ituri pe Nord Kivu ezalaki placé depuis le 6 mai na état de siège ba mesure exceptionnelle oyo ezali censé kotia kimia na ba activité ba ADF nyonso pe ba groupe terroriste mingi oyo bazali ko semer terreur na partie est oyo ya République démocratique du Congo. Ba kondi botia mayele pokimia ekota na partie est ya mboka na biso Kinshasa eleki partout. Lelo mokili mobimba bazali ko célébrer journée internationale ya overdose ba nyonso oyo ba melaka kisi sans pourtant ko consulter médecin pe ba melaka yango annexé lelo ezali mkona bino Naomi Pila apesi biso ba détail. Le 31 juillet à chaque année, Mokile célèbre la journée internationale de prévention des overdoses. Journée en gros, ils consacrée à la prise de conscience, il y a des dégâts liés à l'overdose. Ils allaient coexister ou t'as 2001, mais batubeli ba yo kaka, topi ba yebi existence il y a journée en goté. En effet, ezali journée moko ya origine australienne, pe yango ezalaka célébré uniquement dans quelques pays anglo-saxons ndakisa Australie, États-Unis, Canada, pe Grande-Bretagne. Pour la kozunga na o etali origine yango ezali bongo ko daté na discussion moko na 2001 entre des membres australiens ya armée du Sali oyo bazalaki ko organiser na époque ba action publique oyo ezali ko consister na ko offrir ba ruban ya condoléances na ba entourage ya ba personne décédée na overdose. Pona kozongela moango overdose ezali bongo excès ya kozoba kisi to pe excès ya kosala mosala moko boye kasi na kati ya contexte ya journée lelo ezali bongo excès ya komela kisi donc komela kisi kolekisa dose soit kolinga ko se suicider sima ya kozwa kisi moko songolo to pakala. Outa 2012, journée ango ezala repris dans l'organisation d'un événement après retrait à armée du Sali, institut où ezali contenté pour promouvoir santé et protection de personnes. Oh bazali na ba recherche ya ba méfait ya ba drogue ya ba action ya ba terrain sur ba population yebake kisi nyonso oyo meli sans koyeba dose oyo esengeli ozwa ezali kokomela o poison na nzoto excès ya ba kisi pe ezalaka mabe le mieux ya kosala ezali kokende pa munganga po examiner yo pe apesa yo kisi ebongi na âge na yo na poids na yo pe na maladie o ezali kobika mingi na cadre ya journée lelo tika to conscientiser population congolaise oyo et comment lango komelaka kisi na ndako sans kokene komona monganga c'est-à-dire automédication yango ezali mabe
makasi parce que ozali komela kisi sans avis ya munganga pe oebite nini ezali kokene kosala na nzoto na yo sans même ko contrôler dose nini ozali komela yango ezali mabe makasi pe ezali na ba mefe po na nzoto na yo. Donc yeba que yambo ya komela kisi nyonso zwa temps ya kokene komona médecin ata calmant pe ekoki kosala yo mabe dans l'avenir. Donc avant ya komela kisi meka kobenga médecin na yo soit avis na ye po obatela bomoi na yo omibatela pe yo moko surtout na ba maman komelisa mwana kisi te sans avis ya médecin po ekoma te famille ndoki zwa mayele pe yebela. Kinshasa eleki partout. Est-ce que c'est normal na moi si to pe mobali o ici akabali na partenaire na ye kasi a continuer ka ko garder ba photo na ye na téléphone na ye to pe ko garder numéro na ye kutu misusu bakenda musika azo continuer ko solola toujours na WhatsApp to pe na Messenger alors que a s'engager déjà na mutu mususu. Population a réagi awa na micro ya Merveille Mobende Pepe Gilunga. Ba relation amoureuse nyonso ya kala ezalaka mabe te, donc bozalaka na mwasi to pe na mobali bokabwana botika na bino ba master kasi yango edependaka na ndenge bokabwanila na mwasi to pe na mobali wana. Bato misusu bakabwanaka pe après bakomi ba meilleur ami pe babosani na bango nyonso eleka na le passé, mais ezalaka mwa rare baka yango bato ebele baevitaka na bango kozala en contact na ex na ye. Okomona soki kaka bakabwana mwasi wana azo préféré na ye basololaka lisusu te po abosa na ye libela. Okomona supprimer numéro na ye abwaki to pe atumbi nyonso oyo ekosalaki akanisa ye lisusu. Me akokamwa ezaki na bacouple ebele matata wana ezosalama mingi mpo na likambo oyo. Okomona mwasi to pe mobali azatala na bafoto ya ex na ye agardaka toujours numéro na ye na telefone na ye. Siko ebisanga à chaque fois ko banda kotala bafoto wana eza po banda kokanisa nini. Yango biso magazine KNB News to tunaki na bakino soki eza normal que bokabwana déjà na mwasi to pe mobali kasi obombaka toujours bafoto to pe numéro na ye na telefone. A bonne relation na ndenge to vivraka na ye to vivaka na ye na bandenge moko boye. Donc il y a kina nga pe na tikala, donc il y a kina na numéro na nga pe na tikala na numéro na ye. Donc veut dire que ceux qui na ligne mwasi non kina facilement moko numéro na ye wana. Peut-être akoki kozwa pe problème moko boye abengi ngai ndenge nini na koyeba kosunga ye na problème wana ezate ndenge to kabwani na ligne mwasi mususu to kabwani libela to kabwani libela te parce que to tikali na relation pour to yebana ki déjà nga na yebi ye pe ayebi nga ezate ke lokola okuti photo wana mba moko yo moni ke azakana na mwasi wana te eza ekoki kozala mabe te po eza nango photo. Bon so comme na téléphone là mauvais selon ngai na mona mabe ke na moni mwasi na ngai na ba photo ya ex na ye en tout cas pour na ngai na mona mabe. Ah oui, so bakaboni ye a supprimer numéro azipe ba photo na ye a effacer donc relation est bon pour na ngai surtout basi ce que moni okabona na jomoro boye ke okabona bo vidana ozana jono mususu ya sikozi inutile pour obano créer ba désordre na métier na bino wana inutile vraiment pour moi. Mais moi impossible resamater dans le sens que fiancé à moi c'est un mot ya kala ba vivre na ye. Tant de gens azu madame na tchena parler basu na contact na fiancé te resamater a regarder bien photo na eta et asine moi mabe marasi. Bon ya mitango na bongo mais so biso ba congolais to kenda na ya mabe. Parce que ngani na boye na ba fiancé monsieur ya bakala auto zara bon mais pour le moment na marié. Moi c'est un de so moni photo ya ex. Moi c'est un mo ya kala. Les gens na parler na nga makini rozalate. Ils ont bon kimi rozalate makele rozalate trop. En plus moi so na no venir ka so to kabwana. So na moni à tout moment mon esprit mo ka bolingo ezongilanga. Donc tu inviter à bloc ou à les impossible makasi. Et pour na vraiment pour na maso to kabwani to tielga mo so kutanze ya ndeni ya bongo. Mais resola maboye ba WhatsApp banini eza mabengo mona ba divorce bele ça ma fort. Za kitorote. Makambo na yo ya malamu ex na yo aza ennemi na yo te soki omoni na nzela pesa ye mbote kasi koswa na ye friza na ba limite
yo déjà okomana mobali to pe na mwasi na mosusu donc photo numéro na ya téléphone supprimer pour na ko éviter ba problème na foyer na yo ya sika. Kinshasa et l'équipe partout. Baleopa ya République démocratique du Congo barobeta mokolo ya jeudi au 2 septembre na Lubumbashi na bandeko ya équipe oyo ya Tanzanie na compte ya éliminatoire ya mondial Qatar 2022. Toute population ba réagissaki na micro ya Hervé Zaka pona kopesa ba pronostic na bango pe ko sala analyse ya match avant kutu ebetama. Bolanda. Groupe ya Baleopa oyo ezali convoqué, ezali constitué bongo na 22 joueurs oyo bazali déjà présents en Fleuve Congo Hotel. 3 athlètes ba rejoindre qui équipe na debi ya ba après-midi pe ba participer qui lisusu na session d'entraînement na terrain ya Ojana. 2 joueurs ya Lubumbashi ezali bongo Joe Isama Peko pe Badji Ongusia na bongo pe préparateur ya ba gardien Robert Kidiaba bango nyonso tout bakomaki mokolo lelo na pokwa na Kinshasa. Baleopa bakobeta 2 matchs. Il y a 2 premières journées, il y a ba éliminatoire, il y a Coupe du Monde, il y a FIFA Qatar 2022 contre Taifa Star, il y a Tanzanie, mokolo ya jeudi 2 septembre na 15h na stade TP Mazembe na Lubumbashi. Pe match mi balé bongo ezali na ba écurie ya Benin, yango ekobeta mokolo ya lundi 6 septembre na stade Général Mathieu Kérékou na Cotonou. Magazine Ken Beto kitisaki micro na terrain pour na kozwa impression ya ba sportif congolais par rapport ya ossature oyo ya République démocratique du Congo. Pe lisusu ko pesa ba pronostic na bango par rapport ya rencontre oyo ya jeudi. Joueur à un terrain. Si on bat les européens, le but de Bango Fingaye, il y a un joueur na biso mingi même au Bajen Bazoluga, Bazolé Magoye na Bango. Mais pour la Sikoyo, il y a entraîneur argentin aujourd'hui. À ça là, et l'autre moga ma casque, biso souffle ya comme c'est le pas raison à l'essence. Ndege benga ya ngambala liboso. Pour le classement, ngana za entraîneur te, na za manager te, na eba pe ba joueur mingi ba beta rapport te o ya poni bango entreprise chance pour na ndengo. Bon, eza mabete parce que eza premier koya na ye na Léopard. Azana confiance ya ba ces joueurs. Yango alinga banano na confiance ba ces joueurs par rapport à ça le recrutement mususu. To coordonner nos chances na ba ces joueurs na biso, to finga bango te ba ye pour na kosala lokumba pays. To pesa bango chance, total la match to kobeta les deux, te ba victoire ezana ngam na biso. Tant que ba Léopard. C'est la question qui toko penda, ils apprennent très bien. On a ces peu mais chaque là après on est bien on a joué en anglais na c'est bien dans mboka na bakambo de basola qui faut ba une équipe coupe du monde donc c'est pas une masse de sélection balo bakaboy lobe simbaki to lobe simbaki te mais chaque jour ba match ya ndenge maroté et ko simba to ko simba pété mais na bige sélection va tout oyo ainsi que tout est bien 3-0 3-0. Ouais, sélection est bonne. Sélection est bonne. Hector, coach Hector a fait une sélection bien. Bon, Moka est déjà là, Bakam Basola déjà. Parce que moi, côté moi cohésion, ils ont pour Beta déjà. Ils comprendre Beta déjà, ils ont bien. Et puis qu'il y a défense, déjà ça va avec Tisserand, Louis Ndama. Et puis qu'il y a des milliers de coups, dans milliers de coups, ça va. Mais là, on est regretté. Quand Hector et le Sali, tout le monde a dit le coup, moi, on va garder mon corps. Mais c'est une idée, mais c'est le coup, Makasi. Tanzanie, on a une équipe, ça va jeter. Sauf que on a Tanzanie qui a manqué et Talibino. Mais il y a une équipe de Zana, excès des aïeux à la tête. Quand ils sont là, Bayokana, ils sont fait ça, on n'a pas ça, bien fait ça. Tu seras déjà dans une expérience. Lui, là, Malenga, un mot, ça peut clair, lui, là, Malenga, Alengaka. Quand Hector, ils sont les similité, au Bimitié. Au continue de Moussoussou. Vous comprenez? Ils ont commencé à acheter de Bani. Il y a des gens qui font le roi de Fana Kalaka, non tenez ça, vous voyez, là, un moment, Mali, les Mongo, vous voyez, là, moi, Nino, moi, Mungwa, il y a Mungwa. Et, tu vas passer ce match ici, tu vas me dire, quoi, tu vas nous montrer la rabote, il y a Baïbou. Mais bon, ben, été. Awa bozali ko liste ya ba joueur ya ba Léopard oyo déjà bazali awa na Kinshasa tozali bongo na Joël qui a sumbwa Hervé Lomboto Dieu merci Mukoko Amale Ngonda Muzinga Vital Ntimba Chris Mavinga Chancel Mbemba Edo Kayembe Samuel Mutusami Fabrice Ngoma Cédric Bakambu Ben Malango Brit Asombalanga Yannick Bangala Samuel Bastien Shadrack Akolo Jonathan Bolingi Gaël Kakuta Joël Ngando Mfulu Omenuke Charles Piquel P Lionel
Colonel Mpasi Nzao oyo bazali kozela mokolo ya lelo tiba voyager na pokwa ezali bongo Christian Luinama, Marcel Tisserand pe Yannick Bolassier. Bonne chance dans le pas ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Grand merci pour la fidélité, paix, confiance. Oh, vous allez que les mbaté, coupé ça dans KNB News, première chaîne d'information en continu. Nalinga la biso tozali, on a toujours rédaction ba warrior pour nous conserver d'une manière très professionnelle pour vous aider. Avant de vous aurez la vraie information sur vérifiable, d'une manière très professionnelle. Rédaction ba warrior toujours l'icolo la caméra au Peggy Ilunga, mon pandi boy Hervé Zaka double pour moi. La régie finale Papa Timothée Kayembe édition Ekumamaki na merveille mobende secondé na Naomi Pila toujours la coordination il y a Grand Lion il y a communication Jimmy Mukendi Chimanga tout côté même collègue Koya Kinshasa et l'équipe partout réalité ya bana kino